Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Merci mingi bandeko balandi ato comme moi bozo mona bongo tozo la marche bandeko ba jeunesse nyonso ya Congo ba on un sitting pour la libération de Eliezer aux a détenu bongo et pas na parquet général de la République bo ba bengi camp de stance na Gombe bandeko nyonso ba jeunesse nyonso ya République démocratique du Congo ba sangani ba lebi le lundi souka ba on nyonso ba la pêche pour la libération ya mona mboka de Eliezer tozo bon on a boulevard du 30 juin et pas ba jeunesse marché bozo mona bongo ba image en live des ba jeunesse ba marché ba Richard Sampez ba Peter Chani ba Serge Kabongo ba Serge Kindomba ba tunyoso boyebi ne ba marché pour ndeko na bango oya bango ba kangi pona nini asaki musana être journaliste a découvert biloko e bombama mais abiso enterre ba congolais to lebi boye to otanga kombo na auto mais tu as besoin de diamant to tangi be classe na mboko yo pas l'équipe mingi banzereza okufa diamant wana fait monana diamant de ba personne na posa diamant to na posa ata obomi ndeko Eliezer diamant et aussi kaka diamant dégage dégagez 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 que les médiocres dégagent dégagez 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, que les médiocres dégagent, dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Dégage, dégagez, 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 que les médiocres dégagent, dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent, dégagez,
que les médiocres dégagent. Donc on est venu voir le procureur. Une délégation va rencontrer, parce que nous ne pouvons pas entrer nous tous chez l'autorité, il s'agit d'une autorité. Une délégation désignée par Serge Kabongo et Daniel Safou va entrer, nous rencontrons l'autorité et nous venons vous faire le compte rendu sur la situation que nous avons. Ok? Donc il s'agit de nos policiers, il s'agit de nos militaires, il s'agit de notre justice. Donc Nalingala, toye comme on a mokondi, on a canabiso. Oye aza mokondi ya biso nyonso. Donc bino bokotika la awa délégation vous allez choisir tout le monde mokondi, nde toye ko sala bino compte rendu. Biso tokotika la awa, totika la kimia, bandeko nyonso bazali awa eza bandeko na biso. Baza pe pona biso. Ça va. Nakobeta sete na likambo moko. Biso tokomo la mokonzi. Wazali organe na loi. Bino botikala la losambo. Ikomi makambo esengi nzamba sunga. Amen. Pascal. Les jeux. C'est total juste 6 personnes. Awa tokiti boye pa ya pêcheur, c'est la réaction bandeko ba koti ko moi délégation koti wana ba parce suite et c'est ba libérer ndeko les lelo toté. Tous la ndenge bandeko ba koti to ka suite bandeko ba biso tokiti awa c'est malisu ko lisu. Ndenge mo le baka micro e ko bunga jamais. Yes, il y a ta kufia za mutu. Physiquement, même moralement zali ko tikara en vivant. Moi ka sange, on est là ko banga na oté. Diamande to ba congolais. Moi banzela Congo zo beba. Kolonga kishisa mbushima nzele za la raté. Tous a besoin de diamant. La zone batterie congolais. Diamande et bima. Anine. Mbote ndeko na ngai. Mbote ndeko oyo kweli biso eza ya pasi. Na mawa l'état contre le peuple congolais na nzela moto to bengi na kombo ngo ikasanji. Wali gouverneur ya Mbujimai. Bazui mission ya kokanga bato nyonso babundelaka peuple. Bazui mission ya kokanga zabiso monoko. Moto tu akoki kofongola monoko ya ye. Aloba malheur ya ba policier, malheur ya ba fonctionnaire, malheur ya ba militaire. L'état contre le peuple congolais na nzela ngo ikasanji. À l'équipe akanga mwa mobali wana na kombo Eliezer monoko. Ndibona ina takese boy. Est-ce na mboka oyo Congo ezala ndingisa oyo soki ngokanga mutu. Ouais, et convocation c'est la ressource tellement comme mandé d'arrêt bending nini. Oui, makambo changer. Mibeko na mboko existaka me webi yango ke moko Kabila tambola kalikolo mibeko likonzi. Oyo babengi loi de la République Kabila koma likolo nango. Loi ya Congo ekoma na se ya Kabila. Et koki kokamwisa biso te modèle baki kokanga mwa mobalo na komba ndeko Eliezer. O ba congolais bazobenga micro ya peuple congolais. Et puis na sepeli na bitumbo ya ba congolais balobi ata botene sika passe. Mais obele ye o ali swa na biso tozobenga micro ya peuple. Paso ya biso moto akolobaka ngo bobele. Bakokanga ye obele kwa soso lokwa nyama ba ekokanga ye na kata résidence ya ye. Sans mandat d'amener parce que soki botindaki convocation alaki moto. Alingaki atinda ba avoko ya ye. Mais l'état contre le peuple congolais ngoika sanchi aleki na nzela singa ya kobenga ka bazuzu ko intimida ka bango. Alobi na lobi bokanga mwa mobali wala po mission ya bango alinini. Soki bakangi ndeko Eliezer te balinga ki baboma ye. Monsieur le professeur alobi ezayete zai awanga na bezayete monsieur le professeur. Oui bien monsieur le professeur. Naebi monsieur le professeur te nga naebi kende kumgoika sanja ali moko abatoyo ali zonga bokonza Kabila lokola mwa mobali moko libota moko yake pa mikwa peuple. Na makamo etali affaire ya diamant balobi micro ya peuple congolais sunga biso mongongo ya biso twali na besoin eyokana mutu akei diamant akei ba mikonzi ozwa diamant na ngai gouverneur yako boma famille nyoto ya bana papa likolo ya diamant oyo obolie leki nanga kwati mabele likolo ya diamant plutôt toza ba pauvre leki nanga 3 ans na zama bana 17 ye moko mwana mobali na biso azoluka mpona biso bobomie nzambe azomona le nzambe na likolo leta na se
na makambo etali affaire ya diamant balobi micro ya peuple congolais sunga biso mongongo ya biso twali na besoin eyokana ta mosu Kabila koyiko yokango bolingo ya Kongo ekangi Kabila lobi tete bozongisela liboto ya paso libango ya bango motu ya bazui bango mo bateka yango problème yango wana koloba yango l'état contre le peuple na nzela yango ikasanji asiliki lokwa ya azali otobengi le tout puissant gouverneur moto akosala ye loko ate soka sepeli lelo alobi ke bakanga ngai bakokanga ngai azali cité na émission yango basité ye moko te basité na gouverneur ya province ya Sankuru aza ye moko te. Deuxième question, est-ce que na Congo awa de kona biso na mwa lombango oyo ngo ikasanja sali ali motema likundo anango na yebita lingaka nini na via ndeko tobengi ndeko Eliezer ye moko te na kati dossier me ya kosilika motema likundo akobi na agitation ya kocha moninga na esika ya pasi yango na koyebisa Kabila ti avandaka azomwa ndenge justice mboko ya ye instrumentalize yango Congolais mokolo mboka ali na droit te na mboko ya ye bakokanga ndeko Eliezer lokwa bazomema ngulu ndenge komi kolia malwe na Kinshasa baboma ye na batwa ndenge mo bakangi mwa mobali wana batie na esika ya pasi lobe aliete bano ya ye amoni bango atate ni moto ni nini. Comment bokoye kota moto na condition modèle wana aibite tolobi pourquoi pas bokoye ko convoquer ayaka kosamba mengoika sanjo abatami na nzela ya sima bazuzu alobi tete il faut na cha esika ya pasi abeti mo ndenge alobi ka kolakisa etolobi na ekende Eliezer ali moninga na politicien te ali adversaire politique na ete yo moko kenda na baponami kilo ya peuple congolais na komba Félix Tshisekedi abeta yo kuna ozwa mokato na élection kuna ya ba député national motema likundo anango na mwa mobalo ala likamonini ndenge ni gouverneur ya Sankuru zo beloko te kaka yongo ikasanji diamango pe bimala mboka na yeti diamango pe bimala mpa na mbujimai pana EPT mais boni bazo kangana likambango boy bazana problème particulier ndeko Eliezer beni eko na yebisio zuo ezo sala na makambo mwa mobile wana ndeko Eliezer pona nini ali micro ya peuple congolais tango moni moto akomi kobata maposa moto mabe a tene sika ya pasi ala pinda ya lobi akotinda na makala nyonso wana elingi obani na makambo ya diama wana ngoika sanja yebe loko ndenge babakana likota li français il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a bien loko yango moni abatami modèle wana mais gouverneur aza adore la commerce vice gouverneur même pas moi na eko wana kutu ko kipaka ngote wana spécialité bokonza Kabila yango wana tango ko bage gouverneur ana toi ta sa ba fait yo yebitaka awa ba généraux basaka ba fait loi ezo pekisa ngo ikasanja sa ba fait mais lokwa to ali na régime nga bengaka lokwa to ali na l'état nga na bengaka l'état contre le peuple l'état ali baba ele 40 volets moto akokanga moto ali te yango monike ngo ikasanja zo saka ba fait na sommet à l'état n'influence wana na kuita masango bango ba mesana komela dans le dos de Congolais to bengi champagne yango etinde wana yango lelo toye awa epa ya moto to bengi na kombo APG magege nga justice a Congo na kana confiance na ngote pona ebi ndenge ni fonctionnaka soki babengani na nzela singa babike moto wana kitama defo kokanga ba kokanga mais to APG to kaka peke ya capacité ala kisabiso bibilio te akaka biblia ya bosembo asala mosala ya bosembo akota teke na nzela ya trafic d'influence ya bashingo ezobenga maka kolakisaka ndeko Eliezer batika mwa mobali wana li micro ya peuple congolais micro ya bato bazali victime ya bilan ya Kabila oyo ezali positif na avenue boulevard Church dans l'ensemble ya Congo ali négatif ali micro ya population wana bango wana bato basali confiance molobeli na bango alobele batika ye azonga kosalela mosalo ya ye mbote ndeko mbote papa to komi ana INSS awa oza journaliste Nazali journaliste Canal Congo Télévision, Nazali responsable, c'est-à-dire directeur général et agence globale de consultation pour la communication à GECOM. Makanisi na yo idée na yo na motema na to yeke bakangende ko Eliezer esa ki ndengeni Très bien. Nakoki koloba oyo balobaka d'abord expertise na droit oyo babengaka procédure ya arrestation. Ndeko mboka tokomi ezali mboka oyo babengi mbilinga babengaka na droit oyo babengi procédure d'arrestation. Okoki kotinda mutu mandat d'amener te soki au préalable des invitations de comparution ezali te. C'est-à-dire que naye mutu atindaki ba police bakanga Eliezer na ba policier oyo bayaki kokanga Eliezer bango nyonso bazali victime de violation de procédure à poursuite wana eloko liboso ya mibale ezali que
ye moko mutu bake kokanga ayebi likambo oyo baye koyebi baye kokangela ye après soki 24 heures après ke bakende kokofre ye na baplace moko toyebi te baye koyebisa ye tozonga siko na mama na likambo ya Ngoyi Kasanji na meki kosala l'effort ya kokota l'effort ya message ya Eliezer na tikali komona place moko aleze Ngoyi Kasanji te ezali oyo tobengi na journalisme relais informatif baye komona Eliezer lokola mopanzi sango Eliezer aloba sur une situation et concerné famille moko Eliezer azana ko droit ya koboya te parce que musala ya pona yango wana maman le bagi ya solo na funda partout dans mutu la zone de mona point Nzambe nde mutu yo tanga komodo ye après Nzambe ndezaye maman na le ibo monsieur le professeur Ngoyi Kasanji alors bien après Nzambe zaye de maman na le ibo na fundi partout bakangi Ngoyi Kasanji te bakangi pe gouverneur a Sankoro te nde na ye pa na onde koleze comme oza molobeli ya pepe talelanga likambo na uti lemba imbu makolo na sali deju pona ye na bureau na yawa talelanga likambo yo ya tanga mikaka mutu azoki diama eza na Sankoro gouverneur a Sankoro apesi comme taux de réponse na ye et comme pa na ye ya komi non na Eliezer na kosuki sa yo Eliezer osomo te oseke azaki na ku makambu so ki préparer na se wana ba luxer Eliezer bandakala non seulement makambu mususu omoni batu neti ba Ngoyi Kasanji d'abord alingi na corriger de vivre voix que Ngoyi Kasanji aza professeur te a prouver biso aza professeur wapi non eza makambu ki professeur te Ngoyi Kasanji bazali batu oyo bazo utiliser Ngoyi Kasanji n'est pour rien ezali batu oyo bakoki ko se servir na Ngoyi Kasanji pour ba monter coup contre ba journaliste lelo oyo les politiques ayant échoué donc ba politique ba poli ba échoué na ba mission na bango batu oyo bakoki ko sala relais bakoki ko lobela likambo ya population na Congo oyo bayoka melaka ezali ba journaliste siko ba journaliste oyo bazali na kai ya vérité bazo constituer adversité na pouvoir en place donc botala kaka Ngoyi Kasanji te faut la pouvoir dans l'ensemble parce que maintenant awa biso toye avec une délégation ya ba journaliste comme on a procureur général de la République de la République azanani azali la sommité ya justice ya mboka na biso sur le plan judiciaire ye akoki kokata makambu oyo na ndenge longo bani parce que seul moto ko rendre vérité na justice ya mboka na biso eza ye mais ye soki amemi influence parce que ye père moko amemanaka parce que ali akape na pouvoir amelaka pe kuna mais soki abandi kolanda ba makambu ke non babengi ye pa ya tel babengi ye pa tel babengi ye pa tel akotorpiller procédure pe nazo yebisa yo kokoma sikoyo adversité entre ba journaliste na ba politique et politique précisément pouvoir en place parce que biso tokotika te comme journaliste comme les ayants ba connaissance approfondie na makambo ya droit tokoki kotika te mutu na biso bakanga ye bakende komema ye avec violation ya procédure violation ya poursuite en violation ya ba texte. Nous sommes venus la situation qui prévaut de notre confrère Eliezer Tamboy. Nous venons de rencontrer les autorités du parquet général de la République en rapport avec cette situation. La manière dont Eliezer a été pris par mandat d'amener, emmené aujourd'hui au parquet, jusqu'à aujourd'hui devenu prisonnier, est injuste, puisque nous n'avons pas reçu de convocation. La liberté étant la règle, la détention l'exception, nous avions demandé ici que la procédure soit respectée, mais puisque la maison est connue, les biens sont connus, l'endroit est connu et qu'Eliezer Tamboy n'est pas un voleur ou un fugitif, qu'il vienne comparaître en citoyen libre. Nous ne refusons pas de procès, nous acceptons que le procès se tienne, mais qu'il ne soit pas détenu parce que selon les informations que nous avons, Eliezer doit être envoyé à Makala. C'est au regard de ces informations-là que nous sommes venus sur l'autorité pour que la procédure soit respectée. Nous avons rencontré les autorités, nous avons eu l'entretien, mais maintenant que nous sortons ici, nous n'avons reçu aucune assurance que tout se passerait comme nous l'avons voulu. La délégation est entrée pour représenter tous les journalistes. Nous ne pouvons pas entrer et venir vous dire le contraire de ce qui s'est passé là-bas. Donc, nous devons tous rester debout, continuer la pression, rentrer au parquet pour que justice soit faite. Nous, on n'est pas des politiques.
quand on entre dans une audience, sortir et dire autre chose. Nous vous disons ce dont on s'est dit là-bas. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune assurance. J'aimerais que demain, après-demain, si les instances qui régissent la presse appellent à une mobilisation, que les caméras comme ça soient multipliées par 10. Nous ne tiendrons pas ce que nous voulons obtenir aujourd'hui si on n'est pas unis, si on n'est pas mobilisé. Merci beaucoup. Nalingina Lobaboe. Et si quand outil, toujours les tomba yokote. Toloba Kiboye. Tokende tomo no balobi na lokote a lancer l'organe de la loi. Soki bongo akoki koyoka biso pe kosunga biso na démarche na biso. Ndeko Ngoika Sanji yambota ke ndeko funda ndeko Eliezer epa ya bazuzi afunda kiye na nzela ya baloba na lokote a lancer les instances censées gérer les journalistes. Toza bongo na CESAC, toza bongo na OMEC, toza bongo na INPC. Toza pe lokola na bazuzi na biso ba journaliste na tango nyonso journaliste akwei na mbeba esengeli na bayi politique babandaka bongo kotalisa mbeba journaliste na bikuke na biso obobi na lokota français nos instances Ndeko Ngoika Sanji ya moni ya kende na lombango nyonso nesika konyokola moninga bochango na matoi na bino tozui eloko moko te sika toutie pa ya bakonzi esengi bongo to maintenir pression boki makambo Ndeko Serge alobi nous devons nous multiplier fois 10 babanga kape biso batosa kape biso bazalaka na limemie pa na biso toki kozwa mai na tangi wana limemia kobanga botosi soki biso moko totelemi ngung soki tobangi totiki moninga na biso na pasi likambo Eliezer esengeli bongo to maintenir pression, une pression permanente na ba journaliste nyonso tozolongo awa tozongi bongo na limemia nyonso nzela na lolenga kotelisa mokili te tozala pasi ti kuna na esika Ndeko Eliezer azali mbote ndeko Riche Tempête mbote ndeko Didier bino ezobosa baeparmi bato kote na délégation kuna ta bokote kuna nini elobami kuna bandeko bazolanda biso sikoyo bazoelikani ndeko Eliezer akobima to te lokola bandeko bauti koloba awa tokoki kopesa bandeko elikia te pamba te esika touti balobi to se référé kaka na oyo eza kosalama kuna na niveau ya parquet pamba te selon bango mobeko ekotangama de deux côtés. Donc tozela oyo koleka kuna donc garantie moko ezali te oyo toki kopesa epa ba oyo bazali kolanda biso ete makambo ekoleka to na minute ekolanda bakolibere Ndeko Eliezer te na yango ndenge bandeko oti koloba esengeli na biso to maintenir pression ezala baye ba journaliste ezala même ba oyo balandaka Ndeko Eliezer na ba bitando na bango eke to na bitando inene balanda oyo biso tozali kosenga na bango po to maintenir pression enfin que Ndeko Eliezer azala libéré. To sengi na bango ete to boite ba juger Ndeko Eliezer mais kasi ba juger un homme libre. Tozali komona te po ni ba maintenir ye na kati ya boloko. Esengeli batika yake na ndako azongaka bongo ba bandako yokaka ye mais kasi bango balobi to se référer na oyo koleka kuna na parquet donc voilà. Tozio abili boza ba parler bato ba kotaki kuna ba PGR. Solution nini bandeko ba kozwa sikoyo Ndeko Eliezer ko bima tote. Nini ka réseau sanga Ndeko Eliezer abima. Eliezer abima faut ba journaliste ba continuer ko se mobiliser ba ça la pression. Soki ba tiki pression Eliezer akokufa na boloko. Akokufa pour la population. To koti na kati biso za politique te soki bokoti bobimi bo tranquilliser ba tout tete. To koti ya no ezate. Mais to informer ba autorité na ndenge makambo so lekeleza ya mabe. Tu as alerté et déjà que l'objectif est comme Eliezer na makala. Et en tout cas, continuer pression. Tu as bimaté, tu as dit que tu as carte, mais tu as dit que tu as la kimia, l'équipe d'Ambé, suite aux solutions, ils ont mis, tu as continué, tu as parqué. Si tu as la ministre de la Justice, tu as la ministre de la Justice. C'est-à-dire que nous avons boyé à la solution. Tu continues. Mais parce que nous sommes dans un état de droit,
nous continuons nos actions sur le plan médiatique, pourvu que ça serve au cas futur mais c'est regrettable, mon cher ami, c'est regrettable si les choses doivent aller de cette façon, c'est pas normal. C'est pas normal, les journalistes sont au Salara, Moussala Nabiso, et d'ailleurs Moussala Nabiso te servira plus aux politiciens. Mais regardez ce qu'ils nous retournent à chaque fois qu'il y a ce genre de choses. Donc, j'appelle Marathon. Merci Mingi Bandeko Balandiato. Comme moi, pour la réaction, les confrères, Bandeko Nyosu, les journalistes, les compagnies de type APG, le but qui est commis à Yamalunga et Zate. Ici, le bail qui est décollé. Akeneka boloko donc il faut que makala et si passe batunyosu na ba jaloux tra konde bakanisa ka mabe pona mutu d'abord c'est là que Eliezer akeneka prison tous na makambo to lobate et pas na biso na ça l'émission oyo mais asa chef nanga isa passe na motema tina ça l'émission oyo mai na miso isu eza musika te bima mais si c'est vrai que Eliezer abomaki mutu ou bien yibekelo ka mutu ou bien des arnaques criminels à qui de prison mais ce que ça n'est pas maman de qu'il aime baïa qui pour la première diamant à bango et ça les cambo ya diamant ngo ikasa jaza c'était yemo côté ça c'est la gouverneur à Sankuru comme il est à sa campagne et loko aye barango Eliezer a comme déjà esprit alonga ko la mutu donc biso tozawana le bakanga biso nyos esprit nyos mo bakanga mbula kasi mpe bakoka kangote parce que yango za respiration mutu tout ngoyika sanji ye bango biso bakongo to telemi soki bana biso bandeko sokolo mituka biso to sokolo mituka ye bango tour to sokolo mituka te diamant wana eza ya Congo biso ba congolais il faut to ça a besoin na yoto ngoyika sanji to ça a besoin de Eliezer te besoin de diamant il faut bima ba congolais les bazo landa biso be bango ndeko Eliezer aza na maboka leta za ko kangama boule na bango makalisi na bango za kine makala mato sengi bilo lobby biso nyoto se koto la sitting na ndaku ya mesengo ikasange sitting comme yem ta fini de Eliezer to ça sitting na parquet na pas pour de général de république sous te to que ça sitting na ndaku ya ngo ikasange merci mingi na bandeko nyos o balandaki biso na mikili ya poto na Kishasa merci mingi na bandeko nyos o baza de Caire na biso bateto komi wapi